mai biloke bebi biso tola la libanda bonge bakata libulo bato baokangama na bamoto bakamio ezokangama bango bazomona te baza wapi bazolingaka bato bakufa basalaka bongo tofotaki bango mpona nini mpo basalisa biso babenga guverneur ya kotala awa mpo ebukani bakamie koma kota bato ya moto lobi basindaki lobi awa atika kini bope tozala mpona bamisien ezala mpona bongisa banzela te eza mpona bamisien kini bope tozala mai sikoyo nde mpo ekatana na se ebinda mai moeleka na euta matete ekalisa lemba eza te epanzana sikoyo sanse ya boye ekota na bandako biloko nyonso ya ndako ezobeba kutu tokoba bakabila le père banda kabila le père akenda kabila le fils aye libulo ezaka Félix aye akuti su libulo toyebi te soki Félix alongwe Martin Fayulu père oya akokutanga libulo kantilingo bila talanga bien nalobi boye bilan na yo sur 100% osali combien sur 100% na bilan na yo tala nanu osali combien po tomona bopeto te mbote papa awa toza na ngilima na matete lemba na sous-région awa Merci maman, tu es venu ya munene makasi eza risque d'abord pour na babitu balengo zoleka. Depuis makambo etala ni gouverneur ayo visiter bino te to mokonzi moto ba promesse no ba commune. Ata mokonzi moko te tozokamwa eza nini bakonzi bamona liwa oyo te mai biloke ebebi biso tolala libanda bonge bakata libulo bato baokangama na bamoto bakamio ezokangama bango bazomona te baza wapi bakonzi baza wapi baya engobila oyo alakaki kingo peto bana makambo esala ngobengi ayata visite tobengi bango bazoya te bango nyonso tu wana bazoya te message nyoko na sepra bakonzi na lance mpona bakonzi baya kosunga biso mpona libulo oyo lobi mokola samedi mpenza babanda mosala bazomona te balingi population boye bakufa baya kobongisela biso libulu tokima bandako tokoma na libanda tala biloko na ngai yango kuna elalaka libanda bilamba ekenda sikoyo naokende kosenga bilamba bakonzi bino boza wapi tokovote bino ka pamba boye mbula na mbula libulo oyo botikeli biso kaka boye boya lobi mokola samedi mosala esala yebisa bakonzi ya mboka liwe ekomi na biso awa tokomolala libanda tozangi na elamba ya kolata mai ekoteli biso ti na bandako mpo ebukani bazotala biso te bazolingaka bato bakufa basalaka bongo tofotaki bango mpona nini mpo basalisa biso babenga guverneur ya kotala awa mpo ebukani bakamie koma kota bato ya moto lobi basindaki lobi awa tozala na matete na ngilima tozala matete na ngilima face à face na sous-région bapolisier mpe baza wana tozosouffrir tozolala libanda tozanga te elamba bana baolala nzala ata mokonzi moko aya kotuna biso te na ndenge tolaka libanda na bana na biloko na provision ya fufu tosomelaki bana te etiola na mai tozolia te tozonyokwama tobandaki kolala likolo ya mai te na bandako te poli biloko te etiola basalaka bongo te babengela biso gouverneur biso Jatini Ngobila aya kotala aya mpe kosalisa biso mbote papa tomoni awa ozoteka awa tozala toza na lemba na toza na frontière ya matete na lemba problème ya libulu oyo tozomona ezofungwama bande banda tozomona badega mama misusu balebi kuna ke bakimi deja bandako abimisi biloko paraport ya libulu oyo banda makambo yango esalani ata mokonzi moko ayebisisi te makambo oyo ya libulu oyo eza lelo te eumeli makambo ya libulu oyo ebukana na se au fur et à mesure ke baokipe yango te lidusu ezomata ti dembula mibale uti obeta oyo nde mai ebimi likolo ndie baopompe mai na se nde toboyi sikoyo ebimi libanda ya problème akala
banda dans le président Kabila Zaka les rapé a mokona ko inaugurer stade municipal à Matete atali yango alekana tikala osa eloko te ti lelo yango ebukani siko linye kata na penza siko Matete na lemba bakabwana bien. Alors bino batozala badega nini kozo kuya nango kozo pita nango par rapport badega to souffrir za mai siko ne po ekata na se ebinda mai moele kana euta Matete kaisa lemba ezate e panzana siko sanse ya bozi e kota na bandako biloko nyonso ndako ezobeba bamire ezobukana tuso bokasi en face kuna bomo ya dépôt ya milange on dirait société moko ya masanga eza wana ok salité ebouché passage ezate bato bakimi bandaku biloko ebebi mai ezoleka te ebouché epanzani kaka kuna ekoti na bandako ekwesi bamire epona bakonzi soki gouverneur aya nanu kotala amona dega parfois koyoka na musika koyeba te ntango komona na misu nde omona ke balabala eza priorité so baya kosunga biso moye eza te libulu ndenge tozomona yango na ngai esalinga mawa na ntongo makasi mpo ntango nakoyaki awa nakutanaki na bato ya mbukage ezalaki makasi mais intervention quand même ya la police eye afungoli nzela mais ezosala mpasi na motema makasi. Bon tozosenga na gouverneur atinda bato ya office routière mpo baya basala intervention pour que nzela ezala polele pour circulation ezala normale mais sans ça vraiment ezala mpasi mingi mpo chaque jour na moi eza boso na butu combien de fois na butu soki pour la police eza te epesaka kaka makasi il faut gouvernement atinda bato babongisa nzela tokocomprendre te eza point so liboso ekatanaka oleke baya kobongisa babambi ebongo so tokosenga na gouvernement oya mboka na biso bayebake nzela oyo nde yango nde okende Matete yango nde okokomela soki iti wapi ka nzela oyo mpo kozonga yango okende lemba super yango okende terminus yango okende rond-point Ngaba yango okende Ipeni ka nzela oyo omona oyo nzela libulu esali oyo soki yango ebukani seke eza makasi bango basala tu baya nde baya kobongisela biso mpo toza na lemba na lemba na Matete koto toza na Kanriche ngambo wana kuna Matete mais kama na pasi awa neti nde bino bomona awa ezalaki na mama na embouteillage ezalaki awa mama na embouteillage 17h 12h embouteillage ezangaka te ezalaka kaka mais siko tokosenga na bango nde bayama baya kobongisa nzela babamba te mais babongisa soki babongisa eza bien mpo na biso bakongolais eza mpe bien mpo na bango bagouvernement. Mais merci de maintenant c'est quoi ce qui eliama nde mpo na se depuis série ya kutu tokoba bakabila le père banda Kabila le père akenda Kabila le fils aye libulu ezaka Félix aye akuti su libulu toyebi te soki Félix alongwe Martin Fayulu mpe koya akokutaka libulu so mpe Martin Fayulu alongwe oyo mpe koya akokutaka libulu tolembi nde tozaka toyebi te soki bakobamba to bakobongisa mais na bino suwe na bino nakokopesa ye raison mais nayebi na raison na ya kobamba akobongisa te na raison te biso bakongolais toyebi ke bakobamba soki kobongisa bakokosa biso bon en fait suwe na bino eza nini mpona esika bon suwe na biso eza bayema babuki yango babuki babandi nde kobongisa eza teke baye kobwaka nde mabanga mpo babwaki nini wana yale babambi te eza teke motu soki azoki tia sparadrap non mpo akozoka lisusu soki amayele te. Merci beaucoup. Ouais, mbote papa. Toza na lemba na Matete na pelo ekabola lemba Matete merci de côté awa tokutani na libulu ya munene babengi biso en tout cas penda ba problème ni loko ko na ngo par rapport à libulu ko na risque munene pe na biso par rapport à ngula ya libulu oyo pena de tinati depuis pour Kabila le père Kabila le fils aleka kuta tala abo akutu miso mona tukanza kuta kobongisa ti lele bongati matata pona ya aleka tomona ti vesusu donc ayeli tusu da biso bule kuta kosila mais ma nani oyo te Fachi Beto pe biso bule ko tambola banzela bongisa ta banzela to mona ta banzela za la bien mais banzela to kata na ndeza wedo te bate bato banoke matete neni biso batalemba tika kinbo pete za la pona ba misien
ils en ont pour la bonne savanzela, ils ont pour la misère qui ne peut tout ça là pour la misère, tout ça là pour la qui ne peut tout. Le linga bon ah, et ça beauté. Somme pour les bêtis bêta tour ah, oh les comment on a n'engagé ça, comment on a fait que les mana na matete moyen les cas sous ezati. Donc tout c'est un chef de l'État fait bêta tour. Oui, bataille là-bas. Pour bon moi, c'était pas rekende. Ils sont pas dans les marotés, tu vas aller mais ça va t'amailler les mains. Tout le monde les membres les bêtis moi était. Donc maman n'a pas dans la Pakistan sous dans mon afou là gele. Moté. Hier tout le monde aux autres caméras du tout le monde dit ya munene na makadam ya bino. Risque nini bozo quoi na mo par rapport à libulu to. Bon, libulu oyo fait nani Kabila yaka amona ngo farafa atala ngo pe ye mo akita Kabila le fils amona ngo farafa atala ngo pe na boye aya makolo atala ngo amona ngo boye mais asale loko te tiake tala kaka lelo na Félix nenga kota fe nani ti lelo basala eloko moko te ti lelo basala eloko moko te to lembi donc libulu oyo na yebisi yo ebombi de bato ebele ebombi bato ebele banda kukutu donc koloba kutu te banda ka bato perdre bato ebele baperdre biloko mais tozo continuer yango ezokende kaka malema mais basala eloko moko te toyebi te so mboko oyo tosuka yango wapi Gentillingo bila talanga bien nalobi boye bilan na yo 600% osali combien 600% na bilan na yo tala nanu osali combien po to mona bopeto te to ela to lo boye bilan na mukolo ekesila to kotuna yo osala nini po o umeli me to mona eloko moko te to mona bilelo eloko osali na kile ezate apa gombe kutelaka propre okoma kolakisa gombe po gombe ya propre tokota matete awa ngaba lemba totala soki kini bopeto ezali soki ezali yo moko ngobila pesa réponse 600% musala oyo osala okomi na combien po ngai selon ngai 600% musala oza na 2% musala 2% ngope kaka topesoka po na kombo gentili mais kotala boye en tout cas tomona eloko te de 1 mpona fongola yo de 1 bacarnivore soki balongoli basalite place babwakaka ezalaka te mituka ezalaka te oza na mutuka oyo eyaka komema neti biso na matete awa matete lemba mituka oyo ememaka basalite ezalaka nango te tosalaka salongo 2 fois par semaine na 2 fois wana par semaine mituka basalite ndenge ebimaka place ekendaka eyebanaka te mpo etikalaka wana so embula ebeti ezongi apres tosesu salongo so embula ebeti ezongi apres tosesu salongo so embula ebeti tozongi donc gentili yo en tout cas mosala na yo toyebi te 600% nga namona kaka 2% ya mosala oyo to etikali eloko te gentili wana pena ngai bon côté le peuple d'abord na oloba boye président toza bana na yo en tout cas nini biloko na tolona awa batomati banini tolona awa mais eyemata cher biloko na biso awa eyemata nao cher sikoyo oyo euta étranger sikoyo tokoloba nini po étranger mpe eyemata cher sikoyo ya biso moko tolona awa eza cher sikoyo mosani oyo ozosala po ya biso moko nano awa nzela ya bakongo nzela ya bandundu badroit eza ya maseki te moto azoya na biloko me dépense eleki ya transport koleka na biloko asombaki parceke tokosuka wapi donc ngai susi na ngai eza biloko biso mo toolona awa ekita nano apres totali sikoyo biloko epaye étranger mais soki kaka biloko kaka nyonso eza cher seke osala mosala moko te
c'est au salon ça mon côté voilà en tout cas désolé pour la ngapela désolé pour na mon changement mon côté tomate tolona ezo mata matembele tolona e mata pondu tolona e mata pondu tolona e mata basikoyo e ou étranger eza pe ko mata siko toloba ko mata ngo eza dira quoi yo moko o mata ngo bien bato bazo konza mboka baye ba ko gérer mboka ti c'est tout le souci là vraiment yango OK Vela, abordez le moi, oui.